la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. Ko balandi ya Info 16 bana ya ntemo kia kwanza mbote mingi esika ezwami bino ba oyo bazali na mikili ya poto, ba oyo bazali na Afrique, ba oyo bazali na Océanie, na Asie, na Amérique, mbote esika bozali ndenge kana lobaka ke esengwezaka makasi so na yebike naza na contact na bino na minute yo na yebike tozotalana tozosolola esalaka biso esengo. Nalandaki ba commentaire ya bandeko nyonso oyo bayebisaki ngai ba oyo balobaki ba oyo bazoloba d'une façon ya malamu pe ba oyo baoloba na ndenge ya mabeme ezosala toujours esengo po tozomona ke musala tozosala ezokende pamba te bato bazokolanda bato bazokosabone bato bazokomprendre pe oyo ezoleka malembe ya na lobaka émission oyo esenga mwa mayele esenga ke oyoki omeki ko vérifier pe o comprendre o moni to botama ba chrétien to kuta déjà christianisme e vanda e bongisa makambo nango nyonso alors ba ya ko ebisa yo message mususu o ezali ya kimbangu esalaka mwa mutu pasi e komplikaka mwa makambo. Merci mingi lisusu epai ya ba oyo bazo continuer ko pesa biso confiance. Biso yeyo lisusu na kati ya Kisantu, biso yeyo na kati ya Kisantu, toyaka toujours na Kisantu et papa bobo ndenge ye moko alobake foko za na ndoinga toye sika ndoinga ezalaka yango toye to solola na ye encore une fois de plus. Ceux qui toza en complicité na cameraman na biso e kosenga biso afungola pour bomona ba invité na biso ndenge bazali to meka ko solola na bango. Mbote papa bobo. Mbote papa journaliste, mbote mingi. Na fashion obimaka pena jeune mais soki olati banzambala wana na mona wakoma pena mukolo neti papa mo bamsu bamona neti papa ya ba 90 ans ba 100 ans mususu utondima teke ezayo ande to yambibo. Kasi nzambe a changé la forme biso lokola toza batindami soka lobega kubongola yo jeune abongolo yo soka lobega kubongola koko bongami ndenge tata asailaka bongo sikoyo lelo atiningana late lamba boye sikoyo monika ke papa bobo lelo alati bilamba oyeza ya biso yango to lataka mais na lataka bilamba na motindo ndenge atindaka ngai yango ndi na lataka na émission. Voilà. Toki papa malenga kotoyo. Mbote papa journaliste. Bonne santé. Vraiment na ngolo ya mvulu eto kimbango naza vraiment ça va. Santé kitoko. Toujours na équise. Oui, na équise toujours nazali. Déjà malam. Voilà. Papa Bobo. Na chaque fois toujours ça la no émission. Ezana bato yo déjà bayeba yo ezape na ba misusu bazo yeba yo ezape na ba oyo nanu bayebi yo te donc première fois neti na émission oyo amona yo na babiso oto yebi yo te to ba o balandaka yo te mais na mukuse soki mutu oyo akoti sika neti na émission oyo alingi a retenir ayeba papa Bobo azali penza nani. Papa Bobo mokili mobimba bayebi ngai baza bapayate ngai naza motindami ndenge nayebisaka bango ndenge tosali mangomba ngai na lobi na bengami na ngai nzambe teke na sala mokili ngai naza motindami ya nzambe oya solo naza motindami ya mfumuki mbangu ndenga moni pasi asal singa pe ba cérémonie ndenge ya betami ndenge ya yokela pasi ndenge pe ngai na yoki pasi na mokili oyo nasali nanga lingomba te po na zwa mbongo ndenge bato musu basali mangomba po bazwa mbongo batonga ba immeuble ngai nasali ngomba te mais nazokokisa makambo ya nzambe po
ndenge basekela tata Kimbangu azane mutu azanzambe te ndenge ba christianisme balobake Kimbangu aza nzambe aza mutu azanzambe te bongo sikoyo lokola Kimbangu azane mutu ngana nyokwami tata Kimbangu nyoko singa ndenge ya nyokwama na mokili oba bengi Afrika ndenge anyokwama ndenge pe bakata mpade boka makengo nsuka kingo ndenge pe bakanga ye ndenge pe bakoko na biso bakanga bango ndenge pe nga bakanganga yo soki bakanga sheni o tata Kimbangu akanga ngai na ebite o ngoza tata Kimbangu akainga sheni na kingo akainga maboko akainga makolo fimbu azo betanga fimbu na libumu sikoyo mokili mobimba o babengi batongi mangomba o biso toza banzambe po banzambe baze ebele na mokili o lingomba wana nzambe azakuna o lingomba wana kwa nzambe azakuna sikoyo bino nyonso nana betami fimbu ndenge tata Kimbangu anyokwama ndenge asalisinga seremoni na mokili o babengi Afrika nani omonaki ye bio oyokaki ye natuni yo journaliste omonaki ye so toyokaki ye wapi voilà nde tolobaka kaka mitune ezaka ya biso biyano ezaka ya bino papa Bobo ndenge opesi na molai nyonso ndenge yo oyo ozali pe mission oza nango mais ntango ozoloba na biso ke yo okotonga no lingomba te siko oyo obana no korenie kaka na mangomba oyo etongama deja ou bien ekobana ozala ndenge ni kasi bino bolobaki ke papa Bobo azoluka mbongo atonga lingomba po azwa mbongo ngai siko nazokokisa makambo ya nzambe nzambe akata makambo po bato baluka nzambe ngai naza mission oyo naye kosala lelo tata Kimbangu alobi nalakisa mokili naloba na mokili na likambo boye mabote ebele bazolela bamboka na bango babebisi yango bamboka na bango bateki mabele bamboka mosusu mabele donc mboka nyonso bateki tata Kimbangu alobi na ngai nayebisa mokili mabota nyonso ezala kote ya ba este kuna bato ebele bazobenga papa Bobo pona nini papa Kimbangu azwa solution te pona nini papa Kimbangu azwa solution te papa Bobo tala awa mabele nyonso bateki papa chinois bateki boy sikoyo biso tokokende wapi bato ebele bazobenga ngai tela mokili mobimba bayebi ngai papa Bobo sengela papa Kimbangu azwa la biso solution ndenge bazobebisa mokili na biso Afrika yango pe nazopesa bino réponse tata lobi boye mboka nyonso mabele soki eza ya yo oteki yango eza malamu soki eza ya yo te oteki eloko ya ngani eza na mokumba oyo ezoyela biso tata Kimbangu alobi bamboka mosusu ezotika la vide tata Kimbangu azobotisa bana mosusu oyo bakotonga mboka oyo ya sika tozokende yebisa mokili bato babanga te mpona likambo etali oyo batekaki lopango na yo oyo batekaki mabele na yo oyo batekaki boye mutu nyonso tata Kimbangu alobi oyo azali abunga mboka na ye bisika oyo nga na pesa ye bisika nyonso oyo nga na pesa ye soki abunga bisika yango papa yebisa bango bayeba ke ngai nazosokola mokili mutu oyo ateki mabele elongwaka esika oyo bakende koshanja yango te mabele bamemaka yango te mutu oyo ateki mabele na oyo asombi mabele tata Kimbangu lokola mokili nanu bandimi teke bato tata Kimbangu azokombola mokili yango bato mosusu bazoprofite kozwa mbongo wana otekili mabele okobosa nango na ndako ekotikala soki wapi okoyeba te po tata Kimbangu mbongo oyo yo ozolelela mbongo ozozwa kaka mbongo po otonga soki nini me mabele oyo etekami tata Kimbangu alobi bato iteya bango bazala na bango na kimia eloko moko ekosalama te bato oyo mabele wana bakozongisela bango yango oyo babunga na mabele tata Kimbangu kozongisela bango mabele na bango oya bango moko oya pesa bango chaque libota apesa mabele na bango
tata kimbango apesa explication chaque libota apitikila bango mabele bato mususu na mabota bateka mabele bato mususu na mabota babotola mabele bazaka so na mabele te oyo ba mususu ba ne omonika na tango kala bankole bakoko na biso babane kosomba pe bandeko na biso azwi pe mbongo akiko soma ndeko swati na madimba swati na Kazangulu swati ya kuna na Angola kuna pe na Brazzaville akiko somba bakoti na famille siko oyo pe ba ya na famille bango pe kaka bakoma ba chef ya ba famille ba bebisa ba famille bakoti bondoki ba yeko kuta bato oyo ba yeko kuta balingi kaka bato ba yeko kuta bakufa basila bango ne ba remplacer na mboka wana ndenge ku Mukongo Muyindo asalelaka Moyindo asalelaka bongo na mayele wana oyo asalelaka donc yango siko tango tata atikelaki satana po satana mutu asalaka bongo eza nzambe te po bino sikoyo boyebi kaka ke po satana nde mutu azalaki na lokumu mabele oyo ezalaki ya ye ndenge nzambe mokili ndenge apesa nga explication na yebisa mokili mobimba eloko oba bengi la étoile d'Arène wana soko monyango na ndako wana kute loko wana bandeko bayindo vraiment satana donc musala o asali na mboko eloko o asali na musala eloko liboso étoile d'Arène yango nde mutu oyo esali musala na mokili oyo bebisi mokili étoile wana babengi étoile wana Uyo yankari mpemba ya kosakana te yango nde boye baba yindo boye bandenge nini okofandela na ndeko na yo soit na mbali na yo soit na mwasi soit na bana yo soko monike mwana zo mona bien te donc tuna nzambe apeso réponse pona mwana oyo na ndako azo nazo mona clarté ndenge satana asaleli yango tata kimbango lobi nazo zongisa batu na mboka na bango nazo zongisa bango batu na mboka na bango onga na pesa bango na mabele na bango onga na pesa bango nazo zongisa batu na mabele na bango na pesa bango ata obunga ata okenda na Amerique ata okenda na France o mboka nino kenda o Egypte soki wapi o yebisu famille na yote tata kembanga lobi na komemaye na mboka onga na tikile mabele na kone ko komisa ye wana yango nde nazo loba po na mokili bayoka mateya wana tata kimbango yebisinga na loba na moto na mokili yango kaka nde émission na kotikela bino nde yango wana po bato bazolela mingi pona ndenge bateki mabele bato musu bateki mabele na bango te me bateki kaka bato musu mabele eza koteka te me ateki kaka pona nini azwa mbongo atonga immeuble asoma mituka yango nde soki bomoni mabe ngana pesi kaka message tata pesinga yango nde ponga na komisaka soki na komisite danger po bino bobeta mwana bino te bozana bino kimia bofana bino na bambongo kutu bozolala na bino pongi ya malamu menga puto moi makambo na makambo abongo lesiko lokola tata kimonga pesenga charge na kosala nini fona support yango nazokokisa po lokola tokomi pembeni ayebisinga tokomi pembeni bolingi bomona yango penga na sengi kaka nde tata kimbango lokola ngai pe mokili bon o pe baza ya malamu o ba pesinga courage pona ko pezanga ba conseil yango pe na zongisi matondo mingi pa tata kimbango merci mingi voilà Papa Bobo totikela kiota oloba na biso message oyo ozanango mais biso tozana kati ya message wana olobi eke bandeko o bateki bango mababele ba demongo oyo kene étoile d'Arène yango yaye nyama ngwa voilà ba demongo voilà sikoyo ndengo yebisi biso ke ba oyo bateka bango mabele eza que ba regretter na bango te ba regretter te mabele ko zongela bango ezongela bango mais tokeni na parti wana mutuye moko chef coutumier amoni ke mboka na ye fallait développer mboka eza ndenge za wana eza bien te azuma mabele wazanango atekeli ba chinois baye batongi ba usine batongi bandako batongi biloko mabeni ni basali po mboka e développer bino bolingi tozala kaka ndenge poki ya kala tozala kaka to banomemaka batu na baboro nini na chipo ou bien ndenge ni
siko mboka ngo bino bozana ba chinois batonga be banini siko mboka ngo siko pona nini bo lokola boyebi na bino mabongisi ya nzambe te yango nde bozoteka mabele me bato bozo bozoteka mabele atakutu ndako na tongiango te me ateki mabele me ndako pe azwi punition pa bakoko yepe ayebi teke azwi punition pa bakoko oyo bakolo mabele babisimbi oyo batalaka mabele soki nzela bapesi yo nzela te danger ndenge kaka ngai nazwaki charge pa ya nzambe ndenge tata nzambe ayebisaki ngai lokola bato mosusu baza na tembe ndenge tangu ameminga pa bisimbi oyo na nzali malawu tangu ameminga pa bisimbi na nzali malawu soki kaka batieli yo tembe kata courant yako pesa rapport pa bisimbi oyo bakata courant ata 1 mois tolala molili bana nde kutuba balelaki papa kosala bongo te papa ko kenete bongo biso to ko charger téléphone wapi papa ke mbango ayelinga meminga tiba bisimbi bango mibale omoni rapport nyonso oyo ngai nazo pesa yo oyo a déranger yo soit l'état déranger yo yako pesa rapport awa omona makambo oyo ko salama ata inga ata zongo na kati kura ata ingénieur wana ko wuta soki Amerique pani wana ko mona ngote pani wana ko mona ngote kura wana mais ko yango tozoloba donc surtout comprendre bien avant likambo wana o salango fo senga pa nzambe apesa permission na bakoko na bibino o bozana mboka bayebake likambo oyo ezeza boy soki bapesi nzela malamu bonso bapesi nzela te yo uzaka na posa ya mbongo ozwi kaka mbongo osali makambo ndenge ozilingi ndenge kaka papa kimbango alakisi ngai tango kaka mokili ndenge tozokene ndenge na mboka ya tata kimbango ndenge tozokene na mboka ya tata kimbango avant prince ka bebana ko salema biso foto senga pa bakoko bisimi bapesi nzela to lakisi ndenge bakosalela prince biso tokobanda ko senga pa bakoko babisimbi o bateli mabele po tatake mbango musala o atikili ngai po bato bayeba ke ngolo yoyo muntu ngolo mbuta muntu naza jeune mais boko yeba kaka ke nzoka za mbuta muntu bisimbi ya mokili mobimba mboka mobimba wa Afrika mama bota nyonso oyo eza mboka mobimba ya Afrika bayebinga. Voilà, si bayebi yo papa Bobo justement yango tolingi toloba awa développement na mboka eyaka soki investisseur bazoya donc ba bailleur de fonds bato bazana mosolo bazoya nango awa yango mute permetaka totonga mboka. Mais koyo bato wana soki baye basumbaka mabele na bango po batonga biloko oyo bakozwa bana ya mboka bangaje bango na musala so bino boza contre investisseur baya na mboka totikala kaka biso na biso to ndengeni bongo biso bango biso awa na mboka oyo bango tango bazotonga mboka biso eloko nini oyo eza awa o biso tozwi na mboka na Congo awa po biso ndenge ba immeuble o bango bazotonga biso bazotongela biso be immeuble kaka te bongo biso totongi nini oyo toza nango oyo biso tozwi pana bango mama gazo eza awa ya minene ya bapaya ya biso bakolomboka eza wapi oyo ya biso bakolomboka mama gazo minene eza awa biso moko bakolomboka biso bato foto zalana bozwi oyo nzambe apetikela biso bomengo oyo eza na mokili mobimba nyonso eza na mboka Afrika nyonso makambo nyonso ekangameli na Afrika efongomeli na awa na Afrika bongo sikoyo biso bato ya Afrika toza kaka na souffrance pasi sikoyo fayi tolanda nanu makambo oyo atata Kimbangu tolanda nanu Kimbangu ndenga fongoli Afrika tosaye po apesa biso esengoni oyo alaki biso ndenga apeseli biso tozofinga ye kutu bato mosusu bazofinga Kimbangu Kimbangu aza moto aza nzambe te yango wana yango na belelaki na butu moye yo zalaka na yo te butu moye nga na belelaka tata Kimbangu moto epela mbongo eza mabe bandaku ezala kutu o soko sombaki train ya mabe ekopela
Voilà. Soko somba ki tre ya mabe yo na mbongo na yo okomona ngo ndenge kozika na nzela ka kezo kineziki. Voilà. Po ndi manzambe kimbangu ke azanzambe po musala o apesi ngai pe na sengi moto pena na musala o apesi ngai po mukili ba yeba ke tata kimbangu apesi ngai musala na mukili mobimba boyo ka moto banda ku ondenge boko kamola moto. Voilà. Boka ku kamongo papa obimisa yi likambo moko awa olobi eza na bato bazo régner lokola ba chef coutumier ba msusu bazo régner lokola na mabota msusu me bayaka na ye basombaka ye après ye akomi chef na kati ya libota wana bango nde bazo faire souffrir bakolo mabota wana mais omoni te ke biso moko nde to milukela makambo donc c'est que totika na biso ko taxer ba mindele po yo moko ke ko somba moto après lobi mutu ya lokola osombi nyoka après lobi nyoka asuyo sikoyo mabe wana bokopesa yango epai ya banani bon mabe wana sikoyo yo tangu ngana zwe mbongo na sombi yo ozala pembeni po sunga ngai sikoyo tangu sikoyo yo koli oboti mbala moko oke kokota na kode ya banganga kisi po sili salibota oyo kokuta po yo orene ozala responsable na mboka wana ndenge basaleli pena mabote belé to kota na souffrance ezala libota oyo yanga moko bakoko nanga basoma mabomi balé bakoma ba responsable menaku donc mpasi eza na bakoko oyo yanga yi donc trenka oyo kaka oyo lekaka koko nanga bazala na mbongo basomba batu de mabota ti lelo bakoma kuti ba responsable mais na kipakate tata kimanga lobi ko kipete makamwana ti kuna na suka ko kipete bazaka bande kuna yo donc ngana benga bango kaka bayaya banoko mais na lusansu na biso bakoko bayebisa biso batikela biso ke oyo papa kingane mutasomba oyo ko kingane mutasomba na mbongo basomba bango mais lokola baza moyindo bazaka bande kuna biso moyeto niye bango ezate bazaka bande kuna biso ona ko sala ndenge nini siko na histoire pe oyo ebeta maka avant tozonga kaka na kati ya message na yo ke kimbangu basombaka ye kosomba donc libota oyo lelo oyo ezo succéder na ba bien ya kimbangu eza libota ya kimbangu te est-ce que likambwana ezaka ya solo to eza ya lokuta biso message oyo lelo toyeli likambo ezaka na tango nango message ya kimbangu ndenge balobike kimbangu basomba ye kasi makambo oyo nyonso banda na Angola batu batekama banda awa na Brazzaville batu batekama awa pe na Congo Congo oya biso awa batu batekama bakenda bamboka pembeni kaka bateke kaka awa pembeni meyo yebiteke outa na libota boy mais soki kaka nzambe soki apesi bino kaka mayele bakoko balobi la balagisi ke omoni mama wana libota wana euta na ntumba mfemba libota wana euta na mbenza libota wana euta donc kaka bongo wana ka ezaleka mayele nzambe kaka nde mutu asailaka bongo ezaka mayela nzambe kaka sikoyo na ngunga oyo sikoyo nzambe alobi azozongisa mutu na mboka na ye ezaka mayela nzambe mutu asailaki bongo ke bakoko basomba batu bia bakoko bateka batu donc biso tokolobela kaka nde bongo mais sikoyo nzambe alobi sikoyo moment oyo batu na batu azozongisa bango na bamboka na bango oyo apesela bango mabele yango nde. Voilà. Soto keina kaka na message na yo. Olobi ba o baza na poto. Bandeko na biso o baza na poto. Po eza na batu mususu balongwa Kishasa. O kutukoko na bango longwa Kishasa asi akufa. Ba o nyoso génération o yaka na bango na poto basi ba kufa o batika libana na bana. Bana na ba yebike na nationalité baza ba tozwaka ba français, ba américain tout ekolo nyoso o bazaleli. Mais bana wana tango yozolo baki fo bazonga na libota awa na Congo bayibi ata libota moko te siko kozonga bakozonga na mabele nini baya lisoko créer ba désordre awa
ba créer des ordres te na mboka o tozo kene ngana zo yebisa bino mboka ke mbangu ye moko tata ke mbangu ye moko bo bato kasi preuve siko to mona ngo ndenge yo yebi no kimbangu te soka za wapi preuve siko to mona ngo tata ke mbangu akata makambu to mona preuve ke mbangu ndenge bobenga ye ke mbangu aza moto yango ne pesa nga kanda o wana soki na komisika wana donc mutu na nga eshofaka pena donc pesa nga kana na lobaka papa ke mbangu betelanga sho na kende kaka makambo kende kaka rapide po donc mokili oyo pena donc baluka nzambe donc mboka donc abonga za tango no kutu batikala na bango soki setika batikala yango kutu ebele ya bato oyo kutu donc ebongi kutu mboko yepela kaka nyonso po bato ba balela soki nzambe soki bakomonela ye wape soki bakobela po biso awa yo yebika Yesu te yo yebi Yesu yo yebika Yesu me yo yebi valera kimbangu te Yesu kutu basungi pa Yesu basungi pa kimbangu Yesu kutu yepa na ngame abeti ngate atosi ngai na ye kolongola biloko na ngai atosi abongo soki nasala kaye mabe bana opezo bengisa obazo ozoloba ke barozonga awa bazapeka bana ya Yesu bayekoli Yesu kuna kuna bayekoli Yesu me sikoyo oyo bakozonga o bayebi kimbangu oyo bakozonga o bayebi pe o bayebi Yesu na ndenge ya solo o bakozonga me soko yebi Yesu na ndenge lokuta ndenge moko na kimbangu donc pas ezo yela yo po tata kimbangu alobaki ya poni lingomba te lingomba nyonso ya poni motema siko Yesu lokola bakabone na tata kimbangu ndenge ba betelaki nani mungongo na bango tango bapesi yango ke biso toye lakisa biso na mokili mobimba siko bato baseki bamonika ke tata kimbangu akosi swati kolo Yesu pe akosi nga na banako bela nga Yesu te me Yesu nga na yebaka yete na zo batemi na Yesu mena na bongo na yete me tango kaka makambo tata kimbangu apesi nga na ye komona Yesu na tata kimbangu bazo loba makambo na pesa na mokili tala kolo Yesu ye aye kozongisa biloko bongo sikoyo lelo oyo Yesu ayebani kaka yende tata kimbangu bayebi ete bongo lelo fobo yoka makambo tata kimbangu abeta show makambo esila po Yesu lokola akendaki na mboka na ye poto yeba sikoyo Yesu oyo kobelela soki o bazana poto soka beli Yesu mabeza te donc pour la bande poto Yesu ça va kuna beli Yesu akozongisa les réponses mabeza mais awa na Afrique yo yakobela Yesu boyokati mboka Yesu te mais Maome okobela na awa wapi Maone mboka ni awa Lebabi mboka ni awa Krishna mboka ni awa Buddha mboka ni awa batu na mboka na bango Krishna na Buddha bazana mboka na bango Maome na Lebabi bazana mboka na bango Moïse na Yesu Kristo bazana mboka na bango biso awa tozana mboka na biso tata mpadi na tata kimbangu ata bafingi biso to yebi mpadi te ndenge bana bazolo mpadi to yebi te wana kutu ngai dongi na seka kaka na loba kaka tata kimbangu makambe sili nango to komi na bona na suka pobolela siko batu ba mama moko na bazana France ba balobi na tanga bakombo na bango te me ba même na France ba bisinga papa mwinga tunela biso no papa bobo nini oyo esala kaka ke kimbangu abeta ye ezake aza indiscipliné ou bien ezaka ndenge nini kasi nga soki kimbangu abeta ke ngai pona nini natosa te pona nini na ndako kaka na kimosuni tango yaki première fois pour tango beta ka ngai na tosa te tango lobi na ngai na pesi yo mosala kosimba mwasi te mwasi ka o to fanda kene na ndako mwasi na yo moko mwasi kosimba mwasi te ti kuna ngana kokugiselo mosala na une semaine eleki na monite
deuxième semaine eleki na monte nga pour makambo tata kimbango yebisa ngai mwana mwasi pe na yebisi ye ngabi ko déranger ngate tata kimbango apesi nga mibeko tangu wana na Monica tanto ndo na Monica tanto ndo to kaka mama bolukilinga makambo ngana linga ko beta lisolo wana kutute na yoki kaka mbala moko na simbi mwasi papa Kimbango le même jour aye na ba 4 heures asili kilingai na yebisa kiyo nini avant yo simba mwasi tikanga na kogiselo makambo melelo oyo yebi pasi wonga na mona makambo nga nazo pesa yo kishari nga na tikili yo po osala moko. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.